na biso Mutakala. Et moi Mutakala ngota moi mukebo lokwa ya bébé o ba bota sikwa. Soni vraiment mamba Soni vraiment mambo bo sala et malamu te. Ye penza bandola na ba émission na biso na ba kisité. Herman vraiment. Aya ko zo pa kise koli se penza koma boye tellement dingi na ye masoko abasi azo ba kisi wana siko evimbisa ye penza ko eloko penza ya munu. Moi eloko lokwa moi tiji o ya micro. Mona ki ongabi ote oyo ngai esimba te fo ya mwa minene papa ozoluka nini obaye pas très ye kutukuta koma ne bilanga na ye ya koloba kutu te sikoyo na bibo ya ajapila tena moto na kati ndaku mais quand même on est célibataire hein mais bimaramba mo bala ye na ndenge ya sala ya ataki na oyo kuta za marié na wana célibataire toboite ba baluba côté basi et j'étais nango Moïse mbi amluba Michael Mbai amluba o isu ba pe ba coach si wana muluba bango na bango kaka o so ki bikolo baluba pe ba letole ni pe tika pe bo changer o bino ba so yo ba baluba ba siko ya ba dictateur makasi te à part ba dictateur baba ndumba ko Voilà, merci, c'est déjà votre émission qui commence. News de Kin avec moi Betty Massengou sur Libanga TV et Canal Future One. Très heureuse de vous présenter cette belle émission, mesdames, demoiselles et messieurs. Partout où vous êtes, je vous salue et je vous souhaite bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission préférée. News de Kin, une émission pas comme les autres, une émission socio-culturelle. Merci déjà à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin. Salutations à vous. Salutations à maman Kati Bakissa, ma maman chérie, la fille de l'apôtre Léopold Mutomboka Lombo, dans le ministère Amen. Salutations aussi à la joie Amado Pichuna, l'hymne national depuis France, babi maman sociale, la joie Amado Pichuna, de gros bisous à vous. Je pense aussi à celui qu'on appelle roi prince Nakatia London, voilà. De gros bisous à champion Kayembe, Nokwa Bana na Kenya, Blaise Kava Igwe, salutations à vous. Voilà, aujourd'hui, comme l'actualité domine, hein, l'actualité nous oblige, on ne peut pas s'en passer. Vous le savez très bien, réseaux sociaux, Mikolo, Babi, Zaya, Koyinda, phénomène mutakalisation, en tout cas, on aura tout vu dans ces pays. Hein, donc, Tokomi Wapi, Tozo Kende Wapi, en tout cas, phénomène mutakalisation, Oyo, Ezalaka, Tetoyeba, Kangote, Mebalobi, Mikolo, et on est en actualité, on est au top. Et puis, tu remarques qu'il y a plus de musiciens profanes, autobenga ba musiciens mokili. Et le ba musiciens mokili, comme tina ba musiciens chrétiens, chose grave. Hein, ce qui m'étonne, hein, donc je suis vraiment très étonnée. Et zo lekelangai tina ba pasteur. Oh, ils ont un pasteur, un serviteur de Dieu à ôte yabiso bandimi, mais Moko Mutakalise. En tout cas, je suis accompagnée avec mes deux consoeurs que j'aime beaucoup. À mon extrême gauche, je suis avec Ange Pilawa. À mon extrême droit, je suis avec
Gusta la Rose à maman Zwaka. Donc bon on a des basala ba émission na bango et puis to lo belaka phénomène oyo ya mutakalisation et comme petit na et comme écouter ba artiste comédien déjà tout le monde a artiste comédien boy ba sali mutakalisation artiste boy ba mutakaliser surtout mikolo yo makambo comme Herman Kasongo. En tout cas, bande kozolanda biso to ebité eza ninyango et so sala bongo. Alors nazana ba concert na to meka un peu ko sala ba analyse to partager quand même si jeu ensemble mutu na taper ça pe maele nae après ça makanis nae par rapport ya phénomène oyo eza ko leka na ba réseaux sociaux. Voilà. Ange Pilawa, bonjour, bonne santé. Bonjour, Betty Mastango, santé bien. Bonne année, hein? Bonne année, bonne année. Voilà. Gusta la Rose à Maman Zoa. Bonne année, bonjour. Bonne année, bonjour. Betty Mastango, Queen Mada. Voilà. Babio de Makambu. Donc, on a aussi la pandémie. Bonne santé. Santé normale, hein? Voilà. Kandozomona. Voilà, en tout cas, santé qui tombe à Kassi. En tout cas, na CP ko yamba bino na plateau na biso news de Kinto beta norma solo. Makambo ezole ka mikolo na réseaux sociaux en Jean-Pila wana ebité tellement yo posera vraiment branché trop na makambo le na réseaux sociaux tant ozo mona phénomène mutakalisation oyo ezali Herman Kasongo mutakalisé et puis en marié et loko ekamusangai donc et ça nini yango zo pousser vraiment artiste ba comme na système ou ba mutakalisation. En tout cas vraiment Betty Masengo eza mambo Soni ba artiste kana biso ba lekinde eloko ezo boma bango ezande lokoso lokoso balingi mbongo tellement trop mbongo soko tali ba publication ba mitakala wana mingi omonaka ezaka likolo lokoso ya mbongo mbongo nde eloko ezo boma bango batika vi wana pressé wana e ana tina te via pressé ba olanda bazomona nde ba osuka biso pe to lembo mona ba mitakala bango te to bando tala na biso mitakala et amani moi mutakala ngota moi mukiebo lokwa ya bébé o ba bota sikwa Soni vraiment mamba Soni vraiment mambo bo sala et amala mute ye penza bandola na ba émission na biso na ba kisite Herman vraiment aya kozwa pa kise koli se penza koma boye tellement dingi na ye masoko abasi azwa ba kisi wana siko evimbisa ye penza ko eloko penza ya munu mo eloko lokwa mo tiji o ya micro et mambo mais mutu bo bisinga o il paraîtrait que babeta kepe na sima je sais pas oui alors on va te vraiment eza solo wala peut-être eza solo pour animer loko na e coaching ya so c'est moi mbala za PD aussi basiba de ba sibe ba nina ngo mibali bazo kimisa nini liboso ezo kima nini na penini ezo zonga na kati e kondaka wana raison c'est qu'azalende azale PD. Mais naibité eza nini vraiment ezo sala bongo en Jean-Pila wa ezaka Herman Kasongo te to mona pe ya frère Mai Kalambai o ezo tambola na ba réseaux sociaux je sais pas na auto mona sous vidéo moko boye mutu moko auto partageant na nini oh frère Michel Bakenda pe basalier nini mutakalisation je sais pas ce que phénomène ngo eza nini. Elo kilo koso na bango ba kindo kite bango moko en sous fin du monde eza bango la raté ko fin du monde kando lobby ya fin du monde ba bi mutu nyoso to sala likambo ya kobata masuka esani ebima polele yango sko surtout kutu bango ba saba sela nzambe yango ya bango penza punition nzamba pesi bango ebima bongo mais Herman nde ya penza za lokoso yo o amare ozano marié Maria on peut ozali ezata te que za na mbongo ya yo moko ozana ata ne lokote nyoso te za ngo ya mwasi yo ate lokote loko moko. Merci, je vais revenir à vous en Jean-Pila on appelle son nom malobana Gusta la Rose à Maman Zoara tellement il est pas appelé comédienne en même temps pas à journaliste na Canal Future One et puis na Libanga TV ça la ba émission mais amekana ko yebisa biso je sais pas biloko wana est commis plus fréquent. Or à l'époque jadis ils allaient quitter les lopenza est commis vraiment l'actualité commis kara non il batte m susu eza ba bolingo moko boy batu basala en cachette nde après so boyani ba bimisio ba je sais pas mais quand on expliquer biso po yo pe kalaté basala ki yango na yo kuta yo ya émission
Libanga une des chakuko vous ça la rose yeza ki na émission hein chapila yeza ki na émission kanenga sala date ya conseil le quoi jamais moi ça pembe ye peut faire bala bala e penza tena ndako yeza na émission hein zeno ka émission mais siko tala bango penza mutakalise penza ko do sentir que ndenge babota e pa mama na bango siko ebimi na poasa yanga kutuzaye na mutakala tenge émission dans ka souveti ma bat bazi palpite ba moni penda pembe donc bakoka ki te ba télécharger batinda ngana mystique o comprendre siko elo ezolekela nga ndende ko na ngoti oloba aza en marié siko yé akende ebandi ndenge nini baba ndo filmer bongo ti ekoma na ba réseaux sociaux ba mona mwa mutakala na mwa mukende boloba wana eza monaki otala ki ongabi ote oyo ngai esimba te fo ya mwa minene papa ozoluka nini obala opiti wala esimba te yo fo ya mwa minene ye lekaki mokie na yebi te mwasi na supporta eka mosinga kutu ya mokie bongo aza pe na mbongo te alanda mbongo ya mwasi okofana ote ofani na libala okomi suko lakisa susu mwa capuchon biki yango pena na monde entier vraiment te ayebaki te ayeba te ndenge nini bilo monsieur ezaka mosusu bacaméra caché mosusu fi wana kaka mpo namonaki mwa liboko moko ezalaki neti endo filme fi wana ye mo moto afilmaki te fi wana te si wana kuta boya si yango pe ne bela nzoto bonga zoke kima moloko za ya ne mwasa ndumba bonga lo ni no kimela moloko mukebe tika nga abaza ne mwasa ya ne mwasa ndumba ozaka ekoti boko sole bimi wana kuta kokosa wana kuta kokosa na kuta pe mbota ko ba film su bazalaka akoyebisa chérie na kango photo yo yeba ta filmer yo so kanga poser ka téléphone boye nzoka zo filmer mamunyoso eza bien te pardon obolo baki obo publier kila nga ba publier ngate ya mambo musana ngai mais o wana sikondi ba publier mutakala bongo ni loko nona muki ovandisa ngo pina na caleçon te soko bizongi ndako laksi mwasi na c'est pas bien bino mo bolingi bo misambwisa ya kitoko te mais siko eza nini maman zwaka gusta la rosa phénomène oyo vraiment ezalaka te et comme vraiment lelo donc et comme aucun mois ba comédien, ba journaliste, ba danseuse, ba musicien, na ba sali na nzambe. Donc eloko comme okamusanga tina ba serviteur de Dieu to benga ba homme de Dieu, ba ouin. Oh ba ouin te. Wana ba ouin te. Asa pila oboyango. Te ba ouin te. Oboyango ba ouin te. Nandeni boza ba wete so bo ngala landaki Eliane oyo soki Eliane kitoko ba feno Eliane oyo azoloba mikolo oyo na réseaux sociaux comme ye na ye to ebite ba mso ba boza deux azo sala na koma Moïse Mbiye ba photo ni na oya mutakaya za Moïse Mbiye a publier ngo to mona ba mso ba bia publier ki mususu ba boyo te wana eza Moïse Mbiye te bon elongwe ezaki no elongwe soki Eliane wana ezaki no makama penyel na maikala je sais pas et yo commence sur Michel Bakenda non il baté tout ce qui est wapi maman Eliane wana aime soit zaper na raison na ye pour jamais ko baka ke o Moïse Mbiya salenga bo sale boy c'est que babima au comprendre ai babima son âge à 17 ans oui on qui ba on les a viol pende na yo quand on dit baba alongo c'est da bazemi est-ce que ba preuve ezali c'est ça les problèmes ça les loko bongo titango yo est-ce que ba preuve ezali muta ça les loko il faut ça na ba preuve pour ces preuves ezate ba fundi bite que on ça kanena yo ki babi mikolo kutu déjà kalate ba ofunda pa ya ba tu Moïse Mbiye on déjà ko sa personnalité wana no kama ngumba ba intimidation bazo intimider muta ko bimi akolo bateke likambuka bongo fandi na ye abimisi na eka likambo boye abando loba ngo en plus tu sais pas monsieur Lanzambe et c'est le quoi bon mutako sala jamais titango azo ça le quoi bon ana be preuve oui net ya la ça qui est vidéo na ya bipé ana ba vidéo o ya Moïse totala to on a Moïse Mbiye aza pasteur malgré aza ne mo mutu aza mutu munene ba koko sambusa epeka mais aza pasteur Mike Kalamba c'est un pasteur en église Mike Kalamba aza pasteur
pasteur. Sikoya mec e kamba ezandenge. Mais moi si na ye moko biango bokobo yango ndenga bimana leki na ye ndenga bimaka na ba. Sikoyo boboyi ya Moïse mec e kamba pe boboyi. Nazoka kutu ye Moïse mbie prédication après chaque dimanche wana kuna bande koloba sur makambo yango. Oh bino bazalaka boye. Soki ba kili kamba mai ki soko chali kamba Moïse. Ngai déjà na yebisaki bino soki ezangai bobondela makasi pona ngai na yebisaki bino nazobala mais ti siko na omona mwasi yango te il faut bobondela pona nga nana bondela pona ye mo paza pasteur ya bondela pona bandimi siko bisu bandimi to bondela pona ya bala ese likambo bongo ezalaka vraiment kasi yango eyemba na bala kasi na bala lingaka bala mwasi wana angaka bala se nani nani Eliane abala lisu Trina kutazala ne kutubilanga naye atourner na sima boye ya buki atourner bazala nzala abeti tout temps ya boye allié abeti tout boye temps ya boye allié pas très ye kutukuta koma ne bilanga na ye ya koloba kutu te sikoyo na bibo ya ajapila tena moto na kati ndaku mais quand même azani célibataire hein mais bimaramba mo bala ye na ndenge ya na oyo kuta za marié na baza célibataire toboite siko toboite voilà toboite mama zwaka omoni makambo anjapila wazoloba na makambo etali ya ba Michel Bakenda auto somona mikolo yepe ba publier yepe mwasi na ye alobi na réseaux sociaux azolinga pas divorcer kalata azoloba makambo nyonso ebombama je sais pas babilo kongo nyonso wana bazaka wapi bango basi bakala wana bazalaka wapi kaka lelo tomona bango oyo ale ekipenyela lobi nani Eliane koto pa lobi comme ce moi c'est Michel Bakenda je sais pas moi c'est Herman de Pelisou et moi c'est Herman on a qui bango pe ba divorcer pe n'habite bazan ba raison na bango pe moko hein asupende batu ba condamner bango pe peut-être ba condamner bango par défaut ezara passe mambo n'habite na lobanini neti ba Herman wana ezara pasi ba roza na raison mais batu musu ba luba ba na raison ti omomo kile onde ezokendele ekendele bongo yango foko miyeba tango salika no sa nini voilà no sala nini ota da musika on baba mutu fuza na miso aigle c'est ça ota musika vision de l'aigle msusu zaka na ba jaloux na omoko boye babite to saka likambo ya sato sala ngo batu ba mona donc tant oza na vie doyeba ke batu musu ba linga yo musu pe ba lingote voilà na sens wana donc faut to tamboara na ndinga maele monde ya mabe monde za ya beba makasi voilà mais en chapila wa likambo na utoloba ndenge gusta la rosa lobi mususu pe ko za la kaka ba jalousie hein donc et cause à jalousie les autres la bongo rosa rosa ba jaloux na omoko bo peut-être ba linga côté oyita msu ba sa na nzambe na bango pe na ba jaloux na bango hein ezala na ngo bazala na bango siko ba mususu pe na basi na bango moko je sais pas ndenge to omona neti likambo komela ki Michael Mbai mwasi na yenga lobi abimisi alobi Michael Mbai azandumba abimana ser na emo skuto ayembaka na yona so Joel abimaka na ye abimana oyo to yoka ki on leki na ngai yona yaya na ngai ya Mike nani kombole nani fiu asala pe ba émission te nani Yvette Kalombo zoka nazaka ni mwasa Michael Mbai tika oke ngope soki omoni mwa mwasi oke bayebi soki bayebi mwa mwasi mwasa Mike Kalambai ezoloba mwasa Mike seki aza mwasi na ye ye mpo na wana asala jete taka mibala baluba kote basi jete nango Moïse mbie amluba Mike Kalambai amluba oyo su ba pe ba coachisi wana muluba bango na bango kaka o soki bikolo baluba pe ba letoleli pe tika pe bo changer o bino baloba bala baluba ba siko ya ba dictateur makasi te à part ba dictateur baba ndumba ko John Lubila l'exceptionnel les États-Unis ba bimi bala baluba mama mi balé de atomoni déjà mobala muluba obalo ngana ngamosa mukongo nana ngamosa muluba nga meka muluba nana ngamosa muluba te nana ngamosa mukongo te yo siko la bi mobala muluba obala ote nazala dana mbala mukongo
Amoulouba, voilà, c'est juste pour amuser la galerie. Tellement c'est l'ambiance de l'émission News des Kin avec moi Betty Masengu. Donc, fan Bolinga Betty Masengu, bon s'abonner mingi na Libanga TV, na canal Future One. Et on s'abisso vrai bien, donc vrai plaisir, surtout 2020 vraiment. Et on s'abisso bientôt ça la sous mon sala kande Bolinga. Mais ils ont les locaux Moko gusta la rosa et ça la deux fois pas si. Pourquoi? Pour tant yo za mobile na yo nde na yo kaka que mingi za la kaka boza mwasi na mobile nde yo za boza na mobile na omo boye azana poto bolingani gusta la rosa na sepe na yo. Pourquoi système ya ko se filmer ko tinda ba photo ko sala ba vidéo après so ko tindi lo boka bona mobile na aso publier yo wana obasala bomba maelete netinga loba mobile wa siringa wana poto ba parents nga ba ebio otindela nga mbongo o comprendre pe photo na otindelo te na tindelo kaka base bazoba nde bazalaka atinde longi ami filmer aomi bina tindi o publier nga donc anjapila yo otinda pete wana kuti feza mobali o deja abalinga deja to milatani deja ba omonde yo sona o budia to latinga na ye après ya kei ngala tikala ki pona kozela ya ki obunda na po ngala kende aza kuna senga tindela nga video bongo na tinda mais mbala ba téléphone mbala poto mbala ba téléphone ya WhatsApp téléphone ya ba WhatsApp na ba Facebook vraiment vraiment au bois que vraiment et so pas Bino bo publier Pona Nini mais mobali gusta petit masengu mobali akosa ba biloko bani balo bo sala na bala basi bo sala te eza moi c'est moi mbali biloko bo sala bo na bino mibali te bo ape basi te po muto penza ba mobali normal penza akosa mamba bongo te bilengi na ya bino mibale osengeli moi sino vidéo moi sa tindelo vidéo yo tindeli moi si vidéo bilengi ya bino mbale suko ko mata bo beba ni bo panzango bo ina musani bana ba malonga te ba ba raisonner te ba so pe ba raisonner te pourquoi vous condamner Moïse mbi na condamné ozo condamné disons Eliane oyo na condamné na condamné Moïse na bibilengi na bino mibale kasi bilengi na bango ta bilengi na condamné te ya Moïse za ba poanya za pasteur pasteur akosa lelo kwa bongo te atiki na ngomba aza mutu te ana mai na makila la chair est faible boite ana mai na nzoto na ate yaka ana batu bayaka na église mais aza jamais bakola kisa azana ba plaisir charnel toboyi ezala raté atoza pasteur mais oza nzambe te toboyi te akokiosa lelo kwa bongo te aza musele nzambe aza pasteur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup en tout cas. Un dernier message na bat balandi yo bambote opesi na banani bambote na bafani nanga tout oboninga anja mpilawa ngaye na pese bino bambote belé na bosani te mwana mama tala kaka yaya na kata Canada Jackie ampila bambote no bisko zali pesa pe bana bambote bango nyonso na pese bambote libota bimba bambote bambuta mbote bino nyonso bisko boza kuna na Canada bosa abonner na Libanga TV bo bando mona bémission et les kawana. En tout cas merci beaucoup obosani Herman Kasongo aya au traité. Herman Kasongo. Gusta la rosa. Obi aya au traité. Herman Kasongo aya vraiment aya mutakala mwana mukie. Eza mutakala ajina koza na ngoti. Bambote on fait ça banani et puis message à Souka pour te boucler mission. Ouais. Totika bongo atako tout sentiment nzoto ngwe tala Herman. Oza responsable. Toi bande konoso to lobaki te to lingi oti ke ola tsamwa likata mo buye ko bomba oti ya mo donc cigarette et kitoko te na regretter na mambosali mo likata on ko bébé on de babeta ko na sima c'est pas bien et là on lobaka na pesi bino tumbote Pierrot Kabila Christian vie eska bozali vraiment makwa kanyama na morana dessin animé ne mort jamais riben moi na poto ya kala ya solo susu donc bambote belé vraiment na lingi bino tellement ya trop
Bye. Merci beaucoup l'ingénieur Dave Moubama, le papa de Joyce Davline. Merci beaucoup à la joie Amado Pichouna, l'hymne national, maman sociale, maman Asungara, Fondation Betty Masengu, ce moment on a action et ça Libanga. Donc ils a grâce à ma prière na Bino, grâce aussi à la joie Amado Pichouna ou à l'obarabi Betty Masengu na ngo mingité mais moins 100 francs na ngana tinda rara pour tant yo ke tika biloko na yo na compte ya Fondation Betty Masengu pour na ba orphelinga pe na tindi pour nzambe pe apambola pe ngai ndenge mo pe na yozolanda donc eza nango simple $20 ka contribution ka rapport na kosunga Fondation Betty Masengu à chaque fois activité soko ezali nzambe otosalela ka bolamu wana e bana ba orphelin wana ozanga te afuta biso. Merci beaucoup de gens numéro na ngeza affiché donc anytime donc naza libre nazara toujours nena lo ba am free donc so bengi to solo na yo comme partenaire donateur pe à Fondation Betty Masengu en tout cas ozala bien ma casse. Merci beaucoup à ma maman chérie, maman Kati Bakissa. De gros bisous à vous. Il y a la fille de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, dans le ministère Amen. Maman qui n'a pas ma bolongo pour mon sala et banana qui de liboso, nzamba pambo la bana. Donc merci beaucoup déjà na roi prince na kata London. En tout cas, merci Naba Onyos Bolandi Bisso. Nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Je vous aime beaucoup. Au revoir. Bye.